kozwa ba vacances ko bima en famille ko tambola ko kende ba ville ko kende ba province ko kende ba mikili misusu ezali culture penda oyo tokoli nango te na mboka na biso RDC, mais ce n'est pas une raison pour na biso to profiter te na ba possibilité tozali nango na ba mboka miki tovandi pour na kosala vacances. Lelo nangi tolobela likambu ya vacances. Bienvenue sur Biso na Biso na Diaspora. Biso na diaspora, tosolola bosolo lelo, lobi soki tobongoni, Kongo na biso kobonga o. Kongo na biso kobonga o. Au micro, Jean Dinsi Kouta Bongo Mikili ya Canada. Bande konanga na diaspora, biso ba etovana mikili ya poto, tozana ba réalité mususu na bamboka oyo, ou ezali meilleur ki na mboka epa itouta. Et sengei na biso tozwa conscience ya ko profiter na ba réalité wana, au lieu de continuer de vivre na mutu na biso, na mboka na biso touta. Et surtout que mingi na kati na biso tozali, ba eto sepelaka mokolo zwaka visa ya kokena mboka ozali lelo. Ba eto sepelaka mokolo avion décoller obi na kei. Ba eto sepelaka mokolo avion kiti na mabele mboka vando bi enfin na komi. Mingi na kati na biso tozali ba to lukango na banzela ya ndenge na ndenge. Mais maintenant que nous sommes là, maintenant que nous vivons là, maintenant que tozali na droit ya ko vivre nesika yango, pour na nini tozali ko profiter nango ti. Ce que zali mba na liboso ya koyoka biso na diaspora. Biso na diaspora ezali podcast esalami na ndeko na bino Jean Dinsi Kouta Canada. Na kati ya podcast oyo nazali komema contribution na ngai pour na mboka na biso Congo, mais na ndenge moneli na nga makambu na moni nalobela mingi mentalité ya congolais ya diaspora, parce que na yebi que congolais ya diaspora azali na influence mingi na Congo na biso. Bongo soki biso ba etovana na diaspora, mentalité na biso changer, profit wana nde un jour eko bénéficier na Congo. Leo na ngitolo bela makambo ya vacances, surtout biso etovani na mboka ya 4 saisons, été yango ebandiko ya ezali période muneni ya vacances na bamboka mingi au développé. Na constater que vacances ezali penza pratique na biso te. Et puis langage wana ya koloba oya bisote, oya mindele, alors que tozova na mboka mindele, tozova na mindele, alors que tobuna na rapoto koma na mboka ngo, na yebaka te pona nini tozalaka na mwa confusion wana. Okomi na mboka ngo zali kolinga kokoma, eza physique, eza réalité, mais ozo vivre lokola eza nango nanu ndoto na réalité na ne komiti. Likambu ya vacances. Yeli boso na ningi na nto comprendre vacances. Mot en français, les vacances. Dictionnaire, c'est ko définir en gros ni. Dictionnaire, c'est ko définir en gros congé pour des personnes en activité. Et ninka tout simplement koloba bopemi simaya ko sala misala. Et je réalise que ezanango notion ya mindele te kopema. Kopema e uti nanu na nzambe ye mokeli. Biblia na Genèse elobi yango clairement, nzambe asali mokili na mikolo motoba mokolo ya sambo apemaki. Et so botali histoire ya Israël bokomona nzambe azalaki mingi kolobela likambu ya kopema. Même mabele boloni bosali bilanga, il y avait une période fallait kotika mabele epema nanu. Kopema ça fait partie ya vie ya mutu. Kobanda na nzambe mokeli ya mutu. Tokoki ko négliger yango te. Na contexte ya mboka na biso RDC, pour y avoir vécu, tozali na culture ba vacances te. Parce que na bamboka na biso, quand je dis bamboka na biso, na intérieur ba village, en tout cas ngai na moi ndambo na vivant na village, na yebite ce qui le équivalent à vacances ezali. Tout ça la na biso misala, kenda ke, sala ke. Tant que je contact na mundele a mimi ba notionner à vacances, mingi to na vacances bana ya. Botangi na bango boti le 2 juillet bokabwani, bango bazu avion ba ke Bruxelles, bango so ba ke Lubumbashi. Pour nous autres, on va qui tu vas me sortir Lubumbashi, bah y na kin, bah y vacances. Alors, nous qu'on va parler que notion de vacances c'est comment qui le cola, ezali seulement ba o bazana moi le meya, nde ba koki ko penser vacances, nde ba koki ko se permettre vacances. C'est pour les bourgeois les vacances. Les vacances c'est comme bourgeois. Et ça dit que sikoyo mingi comme majorité tozali na biso na ba famille
pauvre bafamille oyo finance mpenza ezali facilité tokoli mpe na makanisi wana te on peut même pas penser vacances parce que baboti baza na bamoyen na te e lokola baboti baza na bamoyen te okola no mpe likambo ya vacances elobamaka te lelo okomi moboti e vacances mpenza na motunu notion mpe evandaka nango te malgré que lelo okoko se permettre nde esali ke même na mboka tokomi vraiment tozali mpenza kopense vacances te et pourtant c'est très important yango nde nalingi lelo na faire comprendre que vacances eza na ntina tala raison munene ya vacances selon la définition c'est nous repos congé. Deux avantages parmi tant d'autres qu'on souligner le long dans likambo ya vacances c'est que premièrement vacances ça ko permettre yo au misana no nzoto au recharger batterie physiquement pe mentalement au bimana na routine ya musala surtout na contexte ba mboka mikili où on parle de cailloux bimo boyibiso bi cailloux majorité à bato ça na domaine ya joie te aux nos musiciens appelle nos musiciens yo za langa nzembo mais lokola mbongo zo kota penza te na côté musique aller OK robeta na manufacture pour faut foutre facture faut les sabana donc toujours OK ça la musala na domaine moko penza o za ko peso jouissance te et là ça monte encore le stress physiquement cassé mentalement embrouillé vacances ko permettre yo au paiement nzoto ko se rétablir et se recharger pe moral pe et zonan kime raison mi ba avantage ami balé na vacances et zo permettre ko soit plus de temps na batu oyo olingaka mingi en commençant par ta propre famille ton épouse tes enfants ba camarades vacances zo permettre yo ko lekasa moi temps mingi hein ce qui vous en habitué la recevoir vite fait parce que lobi funa ke kayu funa no là pendant les vacances on peut se permettre encore de dire tobeti na biso masolo jusque tardivement parce que lobi no ke musalate et c'est bon pour la santé. Maintenant na meki ko réfléchir pour na nini na mili na biso ba congolais na vacances penda et le bamara mingi te très peu de gens font bon mon mouvement na vacances très peu na ko identifier quelques raisons où na ngina partager wa pote to prendre conscience pe to sel yango souster parce que nous devons profiter des mécanismes, des moyens qui sont autour de nous. J'ai parlé dans Mboka Nabiso, des fois, commodité, neti, na kende Lubumbashi, encore une fois. Ben, infrastructure réalité, moyens de transport compliqués, bateau, train, avion, nzela, et ça la paix que moi pour que les vacances facilité on a à se déplacer et alité donc moi pour penser vacances ça te vacances bata Kinshasa ba tourner kana Kinshasa batu ya Mbandaka ba tourner kana Mbandaka batu ya Idiofa ba tourner kana Idiofa moi ba moyen wana ezozanga mais na mikila pour toute la majorité des cas transport et un problème te au cause de voiture na yo au cause de train au cause d'avion au cause de bateau au qui même ko utiliser vélo sur le nkinga nkinga bi vocabulaire wana nkinga so batakala so yiba to benga nkinga alors ce nkinga te nkinga za vélo toujours vivre na mboka mo même na nkinga oko kena d'une ville à une autre d'ailleurs on a Canada na mona chaque année ça na bato sala ba défi na penzo moni à traverser Canada d'un bout à l'autre na nkinga à ju vacances il y a 1 mois il y a 2 mois il y a 3 mois zo parcourir pays na vélo bon et là on est zo sala pena que na milliers na biso mingi ti balobela kango au point que sur zo sala ba busu pina ba pesu étiquette mundele yo penzo kuma mundele ezali kama mundele ti d'ailleurs mundele ngana sepela mingi et là on a remarqué pas mundele na bara mundele zanga ke nzambe andi manzambe mais sinon façon mundele zo vivre eza bongo ne faut vivre mundele yebi ko vivre azama makamana mabe mais yebi ko se réjouir ko profiter na mukili yango biso to vandi na mindele to zo oya bien to profiter nango to se priver yango te comme si on était dans l'impossibilité et ça possible. Alors voilà rapidement quelques raisons oyonga na moni zo sala ke toza ko exploiter vacances te tozali ko sepelate na vacances topé et ça pena net zo côté la biso benate na rata culture ya liboso ezali ndé na bi culturellement lokola to lobela to wuti na pays mo openza vacances et ça nango plus pour na ba bazana ba moyen malgré que l'autre qu'on a bisiko que tous appellent à moi ba moyen et ça on a 4 n'absoté donc ça n'était ça na culture na bisoté ko banda janvier qui décembre aux autres penser pendant na vacances té si ce n'est que peut-être na kaneti ya misala au comme ba collègue no ba qui vacances yo pour moni que yo ko vacances et ça de quoi par défaut
il faut ozwa vacances mais eza mpenza kati na yo te ya mibale ezali oyo nakobenga vision na yo moko ya vie na kati ya vision ya vie ozo ezalaka nango te importance ya vacances obani année boye au projet on peut kutu que na année oyo faut nazwa vacances telle période à telle période pour na sali kambo boye eza nango pe kutu na kai tote qui est la conséquence justement ya culture ya kozanga culture ya vacances ya misatu ezali nde mentalité na mentalité na biso tozwa ke vacances eza mindele yango mona na ba avion mindele ka batondaka ba croisière mindele ka batondaka ba train mindele ka batondaka eza lokola kozwa vacances kotambola ko visiter bamboka ezali culture ya mindele donc na mentalité na biso kotani na culture ya mindele alors lokola za mundele te donc vacances eza loko mo penza na kati na ngate et c'est ce qui fait que donc on n'en parle pas et on joue pas de ça et pourtant ezate likambu propre mindele na laksi bino ke nzambe moko apema vacances ko ko pema o sait loko msusu o se détendre ezali constructif ça un apport positif pour la vie na yo pour la santé na yo pour la famille na yo bongo ya mine oyo na yoki penza mingi na minoko ba congolais peu pas plus tard que il y a quelques semaines to échanger ki na ndeko moko boye ya likambo ya vacances na ebisiye année au place na kende kolonga na ville na zaina place na kende vacances eza musika et ça coûte financièrement qu'on na essence na et confirmer ngai observation na c'est que toujours vivre ba culpabilité biso ba itoza na diaspora toujours vivre culpabilité ya ko jouir na mbongo na biso par rapport ya pasi ya bandeko na biso na mboka nde penza eloko munene nga na moni eza culpabilité morale mutatela biso na bina kende vacances na ko dépenser $1000 ou 1000 euros. Mais nazo qui appelle les tantes zan hôpital, nazo qui appelle ndeko songolo, nazo qui appelle nani yaya, nazo qui appelle ba problème ba ndeko na biso na Congo, tant que sur notre table, to komi ko se priver jouissance parce que to vivre culpabilité morale. Negani na ko brûler $1000 oyo na vacances alors que $1000 on a koko panzango 200 na kaya zéro à côté hôpital 300 pas petit aninga bala 400 pour na okuna cha dépôt donc au moins que 5 na $1000 okoko sunga batu 5 facilement que de brûler ça juste pour na vacances na yo ndé ça est que moyen aux vacances exactes donc aux vacances peut-être par défaut na musala mais aussi ça eloko mususuté parce que olingito dépenser mbongo pona yo oko vivre culpabilité vaut mieux mbongo wana osala nini otinda na mboka et c'est ce qui fait que des fois na kolobelanga peut-être une émission mususu un peu plus à détail mutazo benga yo azoloba ke ndenge za na bana 5 na soka kozwi mbongo ya mwana moko tindeli ngai ou encore ndenge na yoka likamo na yoka ngo pe tant na vivaki nga moi j'étais choqué bazo tuna mais mbongo oyo dépenser koya kotala biso donc yo zui vacances tanga na ke na mboka na tala bandeko na ngai o komi kuna ba yambi yo ba monite ko oyeli bango te o bango ba kanaki ba faire raisonner que o monite ko sali buzoba mbongo oyo dépenser na billet avion po ya awa ko tala biso soko tindela ka biso yango engaki osunga na ko développer loko na émission msusu ba culpabilité wana yo ozui yango jouissance pona yo et au lobby jouissance vous allez parler fait que ozala na bango mais bango non tu as besoin na biso te tu as besoin de yotinda mbongo wana awa esunga biso na makamususu ke omiyele oyela biso mobimba na yo awa pe mbongo ne keka aboye po falo so mabiye po komela biso vana no kuna tinda biso ne mbongo wana ezo susciter kat na biso ba culpabilité ou encore ba biso vraiment lelo boye azana hôpital zo tinda mbongo te lobiso ka kufinde otinda mbongo a cercueil na kanisi loko ezo déranger biso mingi na kati ya communauté. Nous devons nous affranchir de ça. Pour nanine parce que même bibliquement parlant bandeko boyoka nga mingi na ba Bible parce que au fond de moi je suis chrétien. Qui congolais oui, mais nazo vivre d'abord le comme Christ. Même si nazo loba makam na Congo, je dois m'assurer que makam pe nazo loba on nazo ko conseiller yo et influencer yo na mituna est-ce que loko wana nzambe akoki ko bake yango nzambe akoko ba oui. Pour n'ingiter na peso kaka toli ou appliquer na vie na makambo o nzambe aza ko approuver. Voilà pourquoi des fois so yebinga iteke na Kristo o yoka
ba référence biblique na kati ecclésiaste bazo bake mutu esengeli alia fruit ya mutokine d'ailleurs na zone na Genèse et pas nzamba lobi c'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Puis apôtre Paul que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tokoko bon tobi oya sali musala azana droit ya kolia. Ndeko oyebi ba kayu yango to betaka awa. Ya nature nini. Je me rappelle encore il y a quelques années na beta kayu nande ko na biso moko docteur arabe docteur médecin pas na biso. Tokino kutani na manufacture pour cher pour cher. Kino ba pour cher. Pour cher muta komotari mutu kata na sabi poto yo docteur a commis docteur ba pour cher. Boyebi pasi wana. Babilo tozo mema. Boyebi Ndeko, obimisi mutoki na yo ndenge Genèse elobi ki c'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Mutoki bimi. Siko lipa na yo comme tango ko lia, ozo vivre culpabilité. Tu veux pas t'acheter ceci, tu veux pas faire na mbongo ya yo moko mbongo oboteli mbongo mutute, oyibi mbongo mutute. O détourner mbongo ya Congo te bandeko nanga. Ba o bazo détourner mbongo ya Congo, bazo sakana nango à l'aisement. Yo yibi na yo mbongo ya Congolais ti, mais ozo vivre culpabilité pour na pasi ya Congolais olingi te o jouir na motoki na yo. Soki na sombi boy bongo tante, soki na sali boy bongo noko, soki na sali boy tata mwasi, soki na nini papa ndeko na lingi oyebake après avoir durement travaillé, c'est 100% ton droit de jouir. Fruit à labeur na yo, jouir na yango sans culpabilité parce que tu as gagné cet argent après avoir travaillé. Zoa vacances na yo na kimia n'esprit na yo. Kende e pa yolingi. Zala na ba yolingi ozala. Sala o yolingi osala po na mbongo na yo oyo gagné. Tika bato wana ba culpabiliser mais yo kondima culpabilité wana te. Ezali droit na yo. Zoa mwasi na yo. Zoa bana na yo. Bobima en vacances. Tozali na ba pays moko oyo ba condition de déplacement ezali. Babisika ya ko se détendre ezali. Neti ngana lingaka camping mingi. Neti boy déjà donc na roulotte na ngai na kei na ngai. Na zui mwasi na zui bana to kei. Na yibi mbonga mututi. Est-ce que na boy ko sali sa bande konanga? Non, c'est pas là le problème. Je vais juste dire que on ne peut pas m'empêcher de vivre genre à vie on ngana lingi na vivre. Oyo na bundeli yango simplement parce que mbongo wana vaut mieux esalisa leki boye, mbongo wana vaut mieux esalisa yaya boye, mbongo wana vaut mieux esalisa noko boye tete. Nous devons changer la mentalité. Nous ne sommes pas esclaves. Ya oya croiser maboko. Bible lobi que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ce qui y a zo bosser, ce n'est pas à moi d'aller bosser pour na pesaye. Na koki kosunga. Mais ekoko comme la biso botende comme biso ba culpabilité. Ozo comme pasi na mutobi na utu ko dépenser $500 ou peut-être sur na tinda rango banga ba futa classe andani et les gens vont t'appeler ba bambelio ngambu. Il y a le fait que ya kota classe à cause de toi, il y a le fait que ya zu diplôme à cause de toi, il y a le fait que mon année ba kangie kuna na maternité à cause de toi. Ndeko nanga non biloko na futo boyango. Congolais diaspora biloko na fo obo yango. Kwa ko AVC te na biloko. Tu as droit à un temps de repos. Tu as un temps de droit, il y a aucune nature, au bimisana, nous pression, vivre, au se détendre, au zotan on a maman na bana, au zotan on a bana na yo, vie, jouis de ton argent, ya yo, au bundela ki yango, au sala ki yango, au yibi mutute, au zana droit. Profitez na ba infrastructure bache, ba train ezali, bateau ezali. Et parlant de bateaux ce matin, na CP comme on a ndeko nanga moko na Belgique, na Facebook ache photo vidéo bazana bateau bakoti na grotte mo bonebité mboka ni na ngwatanga na yibi kuti secteur ni mukino océan. J'étais content na bi voilà profiter nango. Ozalaka na Congo zo rêver, oye ozo continuer ko rêver, mais on revivre réalité quand. On comprend ndeko nanga na lobi mingi, j'espère que on comprend le fond de mes pensées na kati ya maïman sonabi ezaka moko. Ozana droit ya ko jouir na mbongo na yo. Alors, prends les vacances, ces jours de vacances et kabela biso pe ba vidéo wana
En tout cas ngana ninga mingo tambola soki OK quelque part routine yanga ba photo ba vidéo indiquer nga pe ba place sur na commenter comme ça na ko programmer yango par la grâce de Dieu na betaper tout donc tout profiter na ba infrastructure ba moyen auto za nango to ko pe ko jouir na ce qui nous est donné. C'est un don que nous avons eu to profiter nango. Bamboko na biso na pe kuna soki ba visionnaire ezali na ba konzi ba ko rendre nango pendenge ba konzi bamboko to vandi ba comme ça peut un endroit agréable pour na bande ko na so pe ba jouir nango. Alors on ne doit pas nous blâmer, ce n'est pas nous qui avons fait du Congo ce qu'il est. C'est normal, salaire, mais qu'il fasse que Mbokana et comme bien Congolais à jouir. Mais avant cela, nous qui sommes dans la diaspora, oui, nous aimons notre pays, mais nous devons quitter, vivre une vie, il y a culpabilité, alors que Mbongo ngamo comme na bimisi mutoki pour nakoka ko financer ba rêve nangai. Obiboni. Commentaire, partagez, ndeto monani mbala yasima. Au micro, Jean Dintiel, mpangi na beno.